Bande konanga na pesi bino mbote lisusu na kombo na Yesu Masia mwana nzambe na bomoi o nazo sala eza deuxième vidéo na sali boso première vidéo na latika elamba o na première vidéo sina tiwana eza nango moins de 30 minutes yo o landa vidéo o landa pe vidéo wana na sali do na okota de vidéo ka lelo do na tie sali de vidéo wana na lobeli likambu ya nzete o ekoi na mbanza Congo do na lobeli yango wana toyoki ba explication pa bande ko mususu ba expliquer pona makambu o ezoleka na mbanza Congo kuna donc mbanza Congo eza vraiment ville o tolobi wana ke eza ville moko makasi na makamba bonzambe na biso mbanza Congo eza vraiment makasi na te o video wana na sali na latika kilamba oyo wana première vidéo oyo eza deuxième vidéo na zolo babwe na sali tous les deux vidéos oyo poto yeba ba sujet o makasi toza nango atanke biso bana nzambe to sambelaka par rapport ya ndenge mukili ezokendela makambu nini ezoleka na mukili oyo nde yango eza priorité na biso ba sujet na biso ya prière donc wana na lobeli mingi nzete wana ba expliquer nzete wana soki ekoi bato ebele bakufaka yango tolobi na première vidéo landa première vidéo wana po o comprendre ke toza na temps ya distraction te toza na temps il faut tobondela vraiment makasi yango nazosala deuxième vidéo oyo po tomona ke eza pe temps kaka ya prière po na mboka na biso Congo do toza na basije mibale ya makasi oyo biso bana nzambe tozobondela nango na temps oyo ya liboso eza tozobondela pona mboka na biso Congo mabe ekoti ebele ya mibale tozobondela po ete na mboka Congo nzambe na biso asala ba promesse na ye oyo azopesa pona mboka Congo ekokisama ya mibale tozobondela pona ba esprit de mort oyo eza katikati na mokili oyo yango nasaleli première vidéo oyo sikoyo eza deuxième vidéo nazosala pona makambo ya mboka na biso Congo donc pona kolobela likambo ya nini nakotiela bino nanu nalakisa bino na video oyo nazwaki toyeba ke mokili eza ya koningana mokili eza ya koningana basigne mosusu oyo ekomi kosala ndeti nzete wana oyo tolobi ekoi na mbanza Congo eza nzete ya basigne Saint-Esprit azala na biso na video oyo vraiment Saint-Esprit azala na biso eza deuxième video nazosala na kabuli yango boye nayebi te pourquoi ekabwani boye problème ya te donc bomoni oyo eza esalami mpe na Angola kaka ba phénomène moko bizarre na likolo na tongo moko kaboy phénomène moko bizarre o muta koki ko comprendre te tomoni esalami na Angola na ebite soki na mboka nini mais na Angola to yok to talon yango baza monene mokili ezokende wapi nzambe oyo eza miracle nzambe tozokamwa botala ata bino moko vraimen botala likolo ezosala ezopesanga somo nzambe alola botika kosala mabe mokili ekomi na suka ata miracle ya nzambe ndenge ekomi kozakisa nzambe papa nazosalanga na somo oyo ezangini nzambe motala likolo nde ezosala ezotourne tala eloko wana soki eza nini nazoyeba te nzambe alola nazofilima moto ya kobatama nzambe nazoyoka somo nzambe oyo ozolobela biso elakisi nini nzambe papa bomoni yango donc esalami mpe kaka na Angola donc kaka na mwa oyo tozali je crois donc eza likambo oyo video bato ebele batindeli ngai yango donc temps oyo tokomi eza temps ya maseki te eza temps moko makasi tobondela makasi mpona mokili oyo mpona mboka na biso mpona Afrique tobondela volonté ya nzambe esalama kati na mokili oyo mpo volonté ya nzambe eza ya malamu surtout mpona biso baafricain eza te mpona kodétruire baekolo mosusu barasi mosusu te eza ke justice ya nzambe ekomi temps nango esala tozalaki humilie mingi biso bato mwindu biso baafricain tozalaki humilie
makasi 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 ok biso tokoki kozala na niveau oyo tozalaki nango te mais justice ya nzambe ebandi kosala donc nzambe alingi asala justice na ye katikati na mokili oyo yango wana donc ezosenga mpe ke mutu atambola kati na kobanga nzambe ezala biso ezala mindele ezala barasi nyonso oyo akotambola na kobanga nzambe akomona makambo ya nzambe akomona bisengo kati na mokili oyo mais oyo atambola kati na kobanga nzambe te mitali ye donc yango tozoloba nzambe amona biso vraiment makasi nzambe azala na moko na moko après nazolakisa bino sikoyo mpona mboka na biso Congo tolobaki ke mabe ekoti Rwandais bakoti baza partout tolobelaki yango baleleki donc totala video mosusu batindeli ngai awa donc totala yango mpe tokoyoka audio moko awa oyo mpe eza na video moko ya mokuse su nazosala awa mpo kaka bato boyeba makambo ndenge ezokende natiela bino nanu video oyo yango na gouvernorat Kagame awanganaki babref yango oyo omonaka bino moko ndeko oyo aza na ye congolais te awa aza na bureau ya gouvernorat nde bandeko bakangi na frontière na biso ya bacongo tozolakisa bino babref ke Kagame aboyaki voilà azalaki na moto oyo nde moto yango oyo bandeko na biso ya la police bakoloba mpe bango moko ndenge batiaki maboko abaye na ye na moto na ye na bureau ya gouvernorat tokolakisa bino babiloko azalaki nango balongoli na moto ndenge bozomona bakoli oyo nyonso oyo toyebi te na bakati awa nini ezalaki na kati oyo basashe ya baji toyebi te alingaka kota nango na zamba oyo eza na frontière na bacongo soki komemela yango banani mpe mpona nini en tant que communicateur ya gouvernement tozwi babref oyo parce que Kagame aboyaki ete président Félix Tshisekedi azokosele makambo ke bato na ye te bazobundisa biso na kwa mutu babref yango oyo bandeko balandi communauté internationale bomoni bino moko bakoli oyo c'est pour dire eza basemoule bamemeli yango banani na zamba oyo bazake baza bacongolais te na bapreuve ke donc vraiment bazali et puis bato na biso bazokanga bango nzambe vraiment asala kaka donc tokontinue kobondela mpona Congo na biso et puis totala lisusu video oyo batindeli nga yango tolance message oyo précisément na ndeko ya Joe Mboma oyo ezali association peuple mi sauvé ya bana ya Tchango awa toza na mboka te tozali précisément na route mokali na ngambo ya mpona kati kuna eza frontière oyo esangisi Tchango na kinga kati donc commune ya Nzele commune ya Ndo esangisi Tchango na Nsele toza baya na frontière tozwi futi moko bozomona na se wana eza zamba eza teke toa na mboka toa na kata Tchango na se wana eza zamba eza na une réalité moko eza abozwa bavideo obolanse yango epe ba autorité ya mboka baya kosala contrôle koto donc eza na basoda moko baza kuna na se basoda wana baza na baarme bazobima ere moko na teni ya FARDC ere moko na teni ya la police mais basoda wana bazoloba lingala te bozomona bandako moko eza kuna na se bazoloba lingala te bazoloba kaka swai ya budanganda omoni mwana wana azoteka kwete auti kotekela bango nde biloko mwana wana moke bomoni wana autotekela bango nde pointe eza ndunda moko donc bayaka yaya bima bayaka basombaka babiloko bato bayaka kotekela bango biloko me baloba lingala te baza na congolais moko congolais wana yinda aza interprète na bango to préciser place tozali précisément na ngambo ya pont na route mokali na quartier babengaka quartier Kibunda l'état yaka kosala contrôle ya milieu oyo bazoloba ni lingala bazoloba ni kikongo bazoloba ni swahili bazoloba ni kiyati me bazoloba monoko oyo biso toza na makoki ya koyoka mote
mpe identité na bango soki ebanda te baarme oyo baza nango lokola ngai naza civil banda nakotama na namona arme na moto asimbi bango na cité te mpe babimaka mpe na cité te oyo babima exemple na bapascal babimaka te donc bango batindaka kaka interprète na bango azwi bato basombaka biloko bateki basombeli bango mbisa kokauka basombeli bango masangu basombeli bango fufu mapa baye kotikela bango l'état ose prendre en charge ya makambo oyo merci maître bon toyoki biso moko donki tobondela biso baoyo toyebi na biso ndenge osimba minduki te do tobondela vraiment makasi mpona mboka na biso naotela bino mpe audio moko susu vraiment se na biso mo awa aexplike su makambo makasi ndenge asololaki na rwandais moko do nde na comprendre yango ezali ke barwandais wana oyo bazosala lokwa baza bato ya maboma bazobima lokwa bato ya maboma na nzela sikoyo ye moko azalaki wana nayebi te soki fo ya na mboka mo boye donc ye do toyoka nka biso ana explike ka mwa mokende na comprendre donc ezalaki ke ye abandaki kopesa ye bambongo azopesa ye bambongo yebi ka moto aliboma asenga na ye ka mbongo ye apesaka ye mbongo mais mokolo mosusu ye amemi apesi ye lift donc amemi ye na voiture apesi ye boleya amemi ye nde esika akendaki nde ya bandi koyebisa alobi ke nga naza moto aliboma oyo yo banda okabela bambongo do toyoka siko adoki akamwaki se na biso akamwaki yango wana alobi non eza somo toyoka ye olana tata moko banda tongo mama telefone etikali ata une seconde te bato epai na biso nyonso badesespere mitema ekatani nzoto elemi bavideo banani baaudio oyo tindelaki nga na tindi yango kuna baoyo nyonso batangi yango babi epuis nga nayebaki nayokaki yango c'est bien barwandais ntango bakotaki na kivu mama moko abikisaki nga ntango balingaki koboma nga abiti terapele na mutu ya liboma moko ozalaki kokuta na rond-point ya siniersi nayebi bien ozalaki kopesa nga ba 20 francs tu terapele nga nalobi nakoki kobosana te nkombo na ye ezalaki valentin abi c'est moi mama mwana mobali atelemi kitoko boye tala elongi pembe or ke oyo azalaki kofanda na nani wana azalaki noir lokola goudron nga nayebisi garso wana na bi te valentin wana azalaki mwindo makala ayebisi nga topakolaka mafuta ya moteur abi epai na biso na rwanda okoki komona fu azobalade te soki oza fu babeti yo lisasi na mutu okufi parce que biso place nyonso tokota kampala tokota nairobi tokota place nyonso lelo na tanzanie totondi tokotaka lokola bato ya liboma mutu ya liboma na balabala ayokaka mingi basekre na bino nyonso toyokaka yango okeka kofanda na porte ya biro moko boye ozosenga nayoka mwa 20 cent nzoka nde makambo nyonso elekaka wana nani akotaka nani abimaka yo ozonote na pokwa alegri telefone otindi na pokwa place nalalaka mutu nani azalaki koyeba bakongole boza bazoba nano namona bizengi lokola bakongole te mutu na tongo aye bien tina rompo wana bobandi kopesa ba 20 francs na bino boyebi place alalaki te est-ce que bozaki komona place ngana alalaka place ngana liaka bozaki komona ngo mais lelo biso tokoti biso yo mama natikalaki nye azaki na Volkswagen kombi mini bisi ya kitoko wana basi ba envahir biso ameminga pe apesinga lift nazai komata ngomba boye makolo ameminga atikinga liboso andako ake abi mama merci ozai kopesa nga ba 20 francs na yo nazai kikolia benye mama epai na bino basi bakota bafu nyonso oyo baza na Kishasa bomikosa te eza bafute eza kaka bango na bango eloko na ye koyoka lelo bayebisinga ke na bakanivo moni na bakanivo ndenge ba video oyo lobi epai na biso bakanivo wana mama toye ko découvrir bazala quand même 50 na se bakanivo wana
Caniveau ezali bango batimuli ngambu na ngambo ya caniveau bazofanda kuna bazolala batiaka moto pe balambi biloko na bango bien na kati ya bacaniveau. Tous les caniveaux epai na biso ezalaki ya kotonda bango moko bazoyebisa biso tozalaki kofanda kaka wana tozalaki komona ndenge bozoleka ndenge bozozonga. Mama Kinshasa ekwei soki lelo ba video oyo bazoloba colonel tel commandant tel bosala boye ba mikosa te ba commandant wana bakosala eloko te ezaka population se révolter. Mutu akweyisaki mboka eza nani Lambert Ondekani wana azalaki gouverneur ya région bapesi mbongo afe ayaki koyebisa biso bayebisaki nga ondimi mbongo oyo okufi ondimi yango te okufi. Par chance naye komona bitumba na bango wana ekalme na kimi na ke Afrique du Sud. Me bakomanda na biso nyonso oyo bozomona bagénéral na biso nyonso oyo basi batia bango bunduki na mutu bapesi bango mbongo balobi zwa mbongo oyo soki olingi te okolia mbongo te pe okukufa soki ozwi yango lisusu soki babomi biso yo pe okokufa yo nzela moko na biso yango nde basalaka bomikosa te mutu nyonso oyo aza na kati ya arme na biso lelo aza korombi parce que pembeni na ye baza ke de rwandais. Donc mutu moko oyo atikali même celui qui a l'amour du peuple akoki pe koyebisa ta ndeko na ye te salaki ba parce que jour et nuit baza na ye na lisu on les tient à l'œil bakoki ata kofongola munoko te omoni aza oleka na kamwa garde du corps pembeni bayebisi mwana oyo akozala na 24 heures soki osali fion mwana oyo akoyebisa biso wana kuna epai na bino eloko esalaka nga pasi soki bakoti mama babomaka lokola banyama babomaka mama basi azemi bapasoli balibumu batie bana na se bakoko ya 80 batie na se bazoviole boye liboso ya miso ya bato nyonso baza batu te sont des diables des démons makambo bakosala kuna ça me fait passer à l'avance parce que nayebi ndenge bafonctionnaka oyo balobi kaka bakomi kozwa bafu c'est fini basi bakota kondima kaka nani Tshisekedi andimaki avion Air Rwanda banda kokota na Congo c'était fini likolo ba passager bazalaka na se na kave kuna baza kaka barwandais ba soldats en plus coup de soldats nyonso oyo bozomona bakangi yo rwandais non c'est un soldat aza na grade pe aza pe lieutenant nyonso oyo moni bazokanga fu non c'est un sergent major na adjudant wana basi bakoti ndeko nanga basi bakoti mbokeke balobi empire hima na bango wana bakuti yango na Kinshasa balobi likambo wana na yebisi mwana wana nabi biso na Kivu tomeseni bino bokanisi ke Kinshasa boyebi ba ekole za na Kinshasa bokanisi bokoleka likolo ya Mkongo Mungwande Kasaye bango nyonso bokonyata bango bosti empire na bino baobe bino ba Congolais to aussi to yebi bino bien ko crier mingi te yoko ya komona kaka eloko ekosala na Congo mama ezopesa nga pasi na libumu nazokoka kolia te motema ekomi na bapalpitation likambo ya Congo balobaka tolanda nani politiki te me soki olandi politiki te yango ekokuta yo na mbetu place olali yango esi ekuti biso na mbetu eza bon nayebi te eloko ya koyebiso mama me makambo oyo esali nga pasi makasi mais je ne sais pas quoi faire. Bon, bandeko na nga toyoki biso moko tobondela toyoki ndenge mama biso otoloba awa eza ba audio o batindenga parmi ba audio batindenga donc biso tobondela kaka ata oyoki mpona ata bamikonzi na biso yango tozomona bazosalelo te baosalelo te bango pe baza na singa na kingo do baza vraiment pe moko na mawa vraiment do nzambe asungaka biso tobondela me nzambe ampungutulendo nzambe afumuki mbangu aomona makambo nyonso azomona bango esika nyonso bazali na basous-sol esika bakoti wana basalise bandako na bango kuna nzambe azomona bango nzambe aomona bango soki apemetaki bango bakota yebaki mpo nga monisa nguya na ye anga monisa nguya na ye nga na tobondela po ete nzambe
azala na biso azala na mboka Congo azala na mboka Congo vraiment soki tobondeli te bandeko yango nasali bino video oyo en tout cas tobondela mpona mboka na biso nzambe wana azali toza pe kana elikya ete nzambe wana akosala vraiment akosala makasi tolemba te nzambe azali na bomoi. Bon wana natiki bino nzambe aza na moko do biso tosambela kaka yango nalobi ke tosambela tokontinue kosambela mpona mboka na biso Congo tokontinue mpe toyebaka évolution nini ezoleka na kuna makambo nini ezoleka mambo ekomi nde nini esala biso bien mpo toyeba ndenge nini na kobondela. En tout cas nasali bavideo oyo mikuse bolanda yango bopartage mpo ete bato bazala motive mpona kobondela. Natiki bino kimia na kombo na Yesu Masiya ezala na moko amen.